qui série de pardon. Pardon, la maman va tout faire pour là. Naïse ben on dit. Na comportement te obita masolo ba fille. Obi a part Myriam Mapoula na Maureen Bola na ba camarade te. Relation de bonne vie na ye. Et ben banani ya grâce temo. Mona ko bima na maika na lipa na nguba. Obi bo saba, je mona maika mo neti bo mona ko nai. Et le ben ngota mamulu abitina. Maika na mana mozimi baba bonbon. Bonjour, bonjour, Naba Bonne, sa vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino, le news de Joyce. Les news de Joyce, ils auront toujours Karawana pour nous mettre. Bah, news, ils auront na terrain. Pour plus, ils auront rien que news. Bis peut-être où les news, ils auront na terrain. Tu auras vraiment bon pour nous résoudre la bino. Quand on est sarabino balobi mélange la vérité universelle dans les news de Joyce, ils auront poison pour awande balobi rien que la vérité à l'ocouté les karatés. So monique oyel libosa caméra. Pour en tout cas, on est cicaté. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à ma caméraman Balobi. Osez mis de énergie, chouchouchou. Mobile ma force. Tu veux comme ta mande kokota. Azanga na ranki na mutu. Yazara les na mutu. Je dis bonjour à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à mon superviseur, papi Okongo Likofi sans portière, aigle Mobutu, papa Zana Bonka, Bongo, to memela bongo système à titon tito, sala kam sala, ndolo baka. Et je dis bonjour à toi, Balobi, Tracy, tu pamba de Paris, moi ça pembe, moi ça la minu. Et sans oublier, Balobi, il a pas il faut na bongisa, Balobi, Francis, n'a répété, non pas Mikolo, bon, mais ça na je dis d'abord bonjour à toi, Balobi, Rit Omoti, par rapport à taille, hein, Balobi, Rit Omoti, Divine Kavira, la maman de Manuela, ce qu'on a un component. Francis Swed Bank. Francis Swed Bank, Babi Hero, Dollar, Nyon Sebi Masque Pane, Bota d'abord, ce que Swed Bank, donc à la banque, na Katanda. Il y a tambola na banque partout. Je dis bonjour à toi. Bonjour à Divine Kavira, la maman de Manuela. Joyeux anniversaire à toi, Elton Mukuna Ibalobi. Joyeux anniversaire, Babota Maraka, qu'on ne sait jamais. Dans les news de Dieu, c'est le rose avant moi. Pessim Bamboa Boye pour les lots Nazana et Moko. Bon, mais ça n'a ming Bazalaka, bon, mi balé, ma passe à de la presse, mais les lots aussi Karatina lâche po. Babi Myriam, Myriam a dit moi empêchement, mais les lots au Mekosolo la Tina. À propos, il y a news les cas, na combatina, na. Vidéo bisonyo sotomona ki ba postaki par rapport à Tina ya ontoluka to betana Tina ba makambo na nyoso. Bonjour Tina. Bonjour ma téléspectateur. Bonjour à toi Linganga, bonjour na boss na biso comme na Maître John Moté, ma maman Micheline. Maître John, salut à toi. Bonjour à tout balinga Tina la Neymar défenseur ya Karen Mokonzi la baronne. Je suis là vraiment. Merci na la Chine dans Mobimba. Ba maman autorité, ba non membre et pourquoi pas à la choupée taper médecine Nati, Rose Bonbon et pourquoi pas aussi à Xbox. Bah, salutations à vous, merci. Ok, Tina, tu mets ça, mais comment on a les passes à yo? Nicolo Myriam maman na te tout bato musu babibo kabwani bazaraka bongo babebani bapanzani les inséparables maman passe à coup maman ko kufa moko tikala mais moi avec Myriam Mapoula on est là on comprend Nicolo voit na comment commander sa Myriam voit comment commander Timonene roi Myriam le cas de la presse elle passe à des mots oui moi si à mobile na ye le coach le pousse lobo Marcelo Mayala que je salue mobile na biso quoi salut là outil oui Nicolo faut bon ma mère moi trop par rapport à préparatif ya mariage religieux to lingata maman moi ebelé ya mon mère ma pour l'azomo na té parce que tala moi si sur na bala vraiment mais ngana zawana je suis disposée pour na mituna na bino. OK merci Tina Lash to kota déjà na ba news to mona ki ndeko na biso confrère na biso mora de la presse apostaki vidéo na que vous finga ba insulter mek na monoko no ba fano pe balinga yo ba se poser ba question no ba mona Tina la chasse na rana répondre à battu mais non abimisa ba insulter wana te ezaki d'abord on a un problème wana en fait je m'excuse d'abord na ba fananga batu balinga nga oyebi mamusu batu su ba salarié pa comme ça mutuna suka pd wana mona na salité wana ando finga nga lelo te comprendre ando finga nga lelo te bino internet c'est ça témoin a finga nga ya kala na répondre à été parce que ça la combo Dieu c'est tout un problème hein que ça la comment la ministre que non muto avanti m'habiter dans ngana ta la Neymar dans ngana ta na Tina Lage c'est tout un problème Joyce comprendre et les gens facilité mo te boy na zo ka succès na nga ya passe ya na pesa mo muto mo boy et moi nana
Mwana wana na benga ki mwana parce qu'il joue raison on benga mwana na logique des choses je ne sais pas identité za moi c'est ça moi mobile non et pas no moura za mwana mwana makasi mwana par rapport à âge moura parce que za mko non à cause à grand frère non tina non grand frère nga tenga ko bota mana grand frère ya PD bongo te za ande PD bon mi au monde raté nga ko bota mana grand frère ya PD bongo te vous comprendre nazaki na déménagement mamuna ndako na longwe limité na koma bon et comme bon et babenginga et ba commission na tika commission na Kasavubu limité na lingwala babenginga ndako appartement moi monani na Kasavubu il fallait na kende kotala je vous dis ezaki ba 12 heures bon je ne sais pas moi pour apparaître devant les gens il faut la comment je ne sais pas nga za la complexité na za la fier ndenga na za les chute était là 100% et na bete la ngoto le pe na za la fier nango makasi vous comprendre na za la na yo n'habité ko tsa beauté pas na tout un problème pour na zo tellement tsa beauté na za kinanga suki nanga maboko robe nanga li papa nanga na jaquette quand on mona nga wana non pour moi j'étais bien hein, pour moi pour nanga na za kinanga bien et erna kiti téléphone on sale là et compliqué na sim na mina kita na somba sim à Vodacom pour nous en facilité ou bien commissionnaire na grande surprise na nga erna kiti liboso ya ba Odile Monzaka et ba Michike va que je salue ma grande sœur na moni moi na on vana kina deux filles mo bona ba pe bangote Odile Monzaka za laité mwana wana o filminga na musika e na remarqué ka filminga na musika binemo moni na vidéo wana boyoka ba ndenge bazoloba mwana ngonde yeyo on dirait que c'est comme si parce qu'il étonné yo mona ngai oui yo mona nga fara parce que mona nga souvent na émission on commence parce qu'il étonné on mona nga fara oh yi wana de mama siko ngai moni nga na saboy na mutete la fuboya bango Joyce nga so alikama na yo luko face na lobi no mamo silipo na mulango tsanga te wana kasho tsanga te bref on est que boss na imo ko tsanga kasho le 9 na bima le 10 vous comprendre na mona mutete na kufa mutete mobutu kufa na kiteti kuzo ka teti nga kufa teti le tongo na mobutu so nga teti na ngizo bota manango vous comprendre ya nga mama ya bota mansimu ko na kufa kiteti na ngizo ngo zana sisa ala mona filmenga na musika no kakanda je vous ai dit no kanda si bo katinga musisa mutema na yeti si place zaka Joyce o ataka neza mukie pour na décortiquer qui est na degré moi je te dis tu peux pas imaginer ngamo na zongi mutu na bi est-ce que ngane mona mambo te mutu lui place nanga pour na finga moi ko finga et comme vraiment na kanda mambo na comment na suka na supporter qui tie si tu as besoin de me filmer mais c'est le filmer nga normal ngana na bi se na bi moi si mobali kitoko na comment bien moi si mobali kitoko bana lelo comment les moi si mobali kitoko moi na bise moi si mobali kitoko zelanga na si so somba sima comme ça na yo filmer nga normal comme ça on a posa base on a posa succès na peso makamu zena si so somba sim comme ça oya na zaki no grande sœur à Myriam yem tando ça ilanga mama sim wana ya Christelle Kabaki comprendre to zaki nae mambutu ese mana misu nae erna kei pe na kosanga pe na ekuto lukoti e pa na nini na biro na bino ozala été ouais ozala na kuteka pa nani supervision ouais na kuti na tuni dio eso dio sa tête na tuni pe grosika waya zate na tuni ba fossette on dirait que les gens un peu minimum so ozala kité lokekanda makasi na esko na nina sa direct na démarrer bat nous na mo bisinga nema maîtriser moni loko mona na oluka yango secondo lingo pesa net na minito parce salika émission na minito pesa makam maîtrise toi beta on karasa loko ezala kité lobi lango Joyce grande surprise nanga na mona garçon mo boye na ibika soki comme zo kima ando tinilanga ba audio oh Myriam a publié et Odile Monzaka a lobi n'importe quoi toko kangisa bino nous c'est que mambo belé na boya ko répondre à ça ka OK d'accord mais ba te belé ba ya ba raté moni nga na Odile Monzaka to swana te to bunda te ni ata bonjour to pesa na te Odile amonanga nga na mona Odile mais to solate si ko le no comprendre que bato ba pembe na Odile ne ba ngana si ba créer le quoi problème nga na Odile nga problème na Odile te vous comprenez si ko ba retomber nyo sona eko e pa na eko e pa vibrateur. Mon boss que je salue leader baoudiana professeur ya ba maître siko yo élève à maître olingane to tsamu na professeur ero ngana no likili na e okoka ngati siko professeur ya maître ndo okoka allez-y comprendre maman na soloba n'était so comprendre na bane na comprendre tina là je comprends que
nyonso wana l'air esalami pourquoi pas olukaki ata odile manzaka mama sose po ye asololaka bien na mutu nyonso pourquoi olukaki ete bosolola odile manzaka par rapport à quoi parce que nga odile manzaka tosololaka te. En plus, ces jours, on dit le mandat n'était pas sur place. Ok, donc ma commande salamaki na sima na ye na base na ye mais yaza quitté. Parce qu'on a na koluka par rapport à quoi? Pour nga ton problème té. Makambuana attends, makambuana eza mwana wana nde mutu aluki ke non ekaza la boye. Vous comprenez? Parce que les problèmes c'est que non, on dit les mandats il faut comprendre que non. Bato ya sana bango, ba mérité ko zala na ye parce que bango le ba luki ba problème. Nga ba benga iboto ba benga nga ba vendre ça nema rozanga bibos na parler ote na odi manzaka a pisanga rapport no yo vanda kina kasavu na base na biso et par en ligne nzenza ozoboya odi le manzaka nga binga nema na vandi na ka bona kuna comportement te obeta masolo ba fille obi a part Myriam Mapula na Maureen Bola na zana na ba camarade te na linga na via ba camarade te le PDG ça que déjà passe comment qui va passer le rapport oh yebi comment na yebité na beta ngopete na moni ke non neti bato bazana ye ba créer le roi et le mombo odi le manzaka identité na eza ranson nga identité nga eza ibrator mais odi le azara pe na ibra nga pe na azara pe na wera mais identité ya mutu eza identité ya mutu o comprendre siko na ki oluka odi le na sanesi odi le tala ko likamone le kana ni ibrator na betela ete na betela mutu te ka bango ne mona na TV ibrator benga mais yo nga bité boss na mama mukie na mona ki te importance ya koyebisa parce que ça niveau na ote donc moi ngina tika na nga bongo. Ok, comme que nous sommes avec Neymar, hein, balobi tina lâche Neymar. Boyo kazo loba na passe na moté moment ke mutasuki, c'est normal à bimisara ba bêtise ana il fallait ka ebima kara po babiso kande yinda kaka. Neymar to côté sous maman na likamba lobi grâce tembo a yesu ko répondre Yvette Kalombo. Déjà relation ya Tina na Yvette Kalombo. Ebembe na ye. Relation na de bonne Yvette na ye. Ebemba nani ya grâce temo. Ebemba grâce temo. Na kene wapi yenda zana kene wapi. Nani comment? Zonga no likolo na nga bien. Zonga mo tala likolo na beta. Yo so pe fier na makolo ango. Mama, suka kana mawozo bana likolo. On dirait na. Zo yo likolo nga. Banda awati a. Ezali nzoto mobimba ya mwana na otanga kombo na ye. Nazo yebisa yo omoni nga mutu so simbi Karine Mokonzi babenga nga na défenseur na Neymar na beta combien naza na défense so simbi Yvette Kalombo naza wana o comprendre parce que baza ba micro na biso ba sœur na biso bane baza la fierté msala o yo grâce te mozui tana yo ota ba grâce te mo mela diamba kwiti toi gagné grâce te balobi par rapport que ba ya raté Yvette Kalombo ya kamini alongwa buzoba ye paza mwasiti so ki Yvette Kalombo bimana mike mais ye pesa makasi bimana mike kalambai bi mona ko bimana mike kalambai lipa na nguba obi bo saba bi mona mike ngo neti bo mona ko nai elobe na ko tama mulu abitina mike kalamba na mozimi baba bonbon baba bonbon bazokande wana mibala na ba grâce mo akenda na bango soki komi ke no mi Kalombo abimaka na mai kalamba itondimi amwasi yango abimana na mai kalamba yo siko grâce te mo bimana mai kalamba itondimi wa libomba mutu na yo nini ya kende États-Unis quand même héros yo vraiment to vanda to de mamba ba voyage héros ba voyage to lobila kango to no bimisa ba passeport T'étais dans le passeport. C'est pas bimisa boya na okana tembe. Boya ye bana ke États-Unis kwenda vutuka boya ne po vanda ya visa États-Unis nyo saka inane plein. Makasa ba billet na yo ko beta ta di tout billet na yo nde. Vous comprenez? Kenende vanda te to dima ko kendaka. Moi je fais 4 ans au Brésil. Brésil les États-Unis, les Amérique du Sud. Vous comprenez? Nga sali 4 ans na Brésil. Na vanda na Namibie 6 mois. Na vanda na Portugal 5 mois. Afrique kuto na nzela nda kuna kina na zonga na nga mamba ba vache kuna bentani to lobela ngo te na yeki na sali 2 ans na ke Gabon na sali 6 mois na Gabon vous comprenez et ça voyage ce voyage ce qui voyage nyoso wana o ya loba yangwana na loba vous comprenez c'est quand on sur internet to vanda te ke to de mamba ba vache te oh yo beta to la États-Unis mboka na bino so kenango yo grâce te mo bino so kenango yo amboka nini yo na mboka ni ngaso tuinga mboka na biso nga za muta na mbelolo hembe on dirait na bosani
ezala yango on comprend parce que moi na on ndazana mikuwa ndozana pour moi si faut ça atoza munene te mais faut sentir que non so muto simba yo asanti ko simba moi si o la ina mobali na mbeto simba lo ala la kana nini na mutalaka ya mbeto abonye bemba maneke na ebisi yo maneke nini fallait no beta to le maneke ya nzambe fallait on a sala bras sala pied à travailler ma colossa à travailler bras mais fallait tika la muki oto yebaka ye wana ya monene ko elinga lelo comme nene poani pour nous sentir que on est que no mobali moi si fonzo to ezala pour moi na menzira ka 1m75 na pesaka 85 kg na zambinga mbiji vous comprenez ce que yo mutalaka ya moi si grâce temo likili ya basi problème ezate aza impoli aza irreconnaissante comprendre donc jour on dit mané kaka makamnyo c'est si andima ndima te mokili se yeba kari na bokola ye tala vous atala bosala baje muta ya mona na kuna ya piso ta maya omela ala so ta jour moko c'est pas facile na ba kin na ba temps lelo ya faut remercier muta faut reconnaissant parce que ndia no pelo be fongwama au moins ni classe te me pas Karim azaka petite mazaka lo leki oui pour banda la tandenge moko oh leki faut moi sentir que non leki kana lingé na mutema moko malgré tout les Myriam qui mona musala ngape bamba biso to bon to ça na biso ba misala bato ba vérité belé ba boss na banda ko za ba misala vous comprenez ce que oh Myriam alobaka ezaka vérité vie réelle au moins na on a ça na Karim muto fa betaka isolanda ko na très bien ça bonne il faut bonne oui il faut ka bonne azala ki wana bon ba comme nyonso mo musala oh nani na simba basaki to ndima na biso ngo Myriam ndima na bon ngape na ndima na puye na koma na mama musa mayitu na zati na koma na mama musa pona miso ba benga kama musa kai na ndima na nga vous comprenez siko yo muta vandisa yo amelisa yo aliesa lalisa yo oyiba loso miyem yomba misala musu miyem oza wa mtema be miyem apula oyiba loso milik masangu opesa camarade ya boss pour que pesa mama bango na même temps aussi nini Yvette Kalombo azalaka pena Karine OK donc bando tombo kwa so Karine na Yvette Kalombo grâce pas ça wana siko imagine toi lelo grâce à le kanate valoba toi Yvette tu es qui bon yo za nani toi tu es qui wana on a français tu bongo pesa au sens ngana yelo lingala yo za nani grâce te moi le côté ba le utilo ata télécommande goût c'est important pour et d'habitude changer ma chaîne siko yo za nani ici sur internet aux années ici tu les années pour aider biso ne l'autre quoi te comment moi pile ça sous-souté au salaté et c'est rien c'est pas changer ma pile ça va changer pile sur ici maté et c'est pas boire sur ma télé débat sur ma télé comment mususu donc quand c'est bon nan ouais le côté grâce tembo ouais le côté bana no komita bana linzaka tina suki banda viti lelo on dirait raté on internet il faut bandela qui no côté la prière bandela zota mwana moi te kama ta makala bo fa no sa foyer nao oui, c'était Yvette Kalombo. Tant qu'on a comment Yvette Kalombo peut m'équiner. Pour vous dire que nous sommes leader. Ah, mais 5 kilos. Eh? Yvette Kalombo lingani makambo finga na te ya finga te. Moni ko finga na endenga. Muno na loba nebi mana munoko so afingi ngai nde siko maloba ndenga. Po yaza na eyeme ngai nde ko finga siko Yvette Kalombo. Naso hebisa. Neymar. Donc kofinga ya Yvette yango ye na mnoka tina donc yete ndengai kofinga mobimba ya na ton finga te ya va na répondre grâce temo aïe grâce temo te to ke pas to zunge pas yo so yo za internet ngana za internet yebisa ngai depuis 2020 e bandi moi na internet asali neti nini émission neti nini yo ya sale cartonné et lo neti nini yo ya sale o ya bimisi ke bato bateka. À part comme va on a fumer cigarette, on a une santé médiocre, non juste sur santé na haute, on a tuberculose ya mi quoi. Tina, on est batté. C'est que non, on a bon manano babi biso la vérité universelle to lingara rien que la vérité babi tina la chose CP c'est pour alo baka vérité awa to finga te. Awa za ka vérité. Ngana finga, ngasi na finga. Ngana mais bana na même mission nga. Ngana finga te ngalo ba juste ka vérité. On comprend. Azana tibera mikuwa.
nga so nazalaki ye na nga tika na nga via télé Joyce mon émission botela nga émission oh moi nga les jours bo mona ketina cinéma ka bali na ye na présenter bino na télé ke mobali na nga yeyo les jours bo mona nga suna caméra bozongisela nga émission oyo donc après so bali na otiki no musalo yaya mais fona za so mobali na nga ti fona za so bana fona za so ndaku na nga yo saka mobali yebi sentiment mobali te ok tozokoma kala kata émission na biso tina live babi série de pardon zo continuer apparemment mikolo botivaki série de pardon na bango tout fait la parole na ese bango de etikisi yo batotanga komema esekisi yo bazala seka nese bango de moli biso nde tozana tokoka tolina biso susu te donc pardon ndekola bino abiri aeko asanga pardon Karine Mokonzi abiri asengi pardon toboyi donc pardon abiri robo yo ndeni yebi ki abiri patambola na Karine Mokonzi abiri pa zala muninga Karine Mokonzi toboyi mutate kaka Juda ezalaka nani mutate kaka Yesu ezalaka nani non Jidan siko Juda sa osenga mino pardon lelo bondima po Yesu aleka na ekulusu abakama na egusu mpona Juda Yesu alimbisa toza bato Karine na Nzambe te Karine Mokonzi Nzambe te amutu ana makila na mai ana ba sentiment moko Karine alobi bien c'est la famille soki mutayo senge pardon olimbisa ni babi bino nde ba défenseur boko motaka tolingi na biso te po tokoki na biso toade ba défenseur toade ba charge toade ba chinois toade ba na membre toade ba autorité zela na yebisa yo on espace à place nyoso mutu asala ye mabe alimbisa e komi ko étouffer biso monde tozana to komi ko mituna banani balongo banani batika po komi ko étouffer siko bino balinga bobaka masusu wana vraiment pardon yaka na bir ya na nga linga ko makasi na komela ke kutu fato sa émission te mais pardon de ya Karine to boy na biso to tika biso to tika na ngo to kuta biso to mena biso to segina biso mais Karine ya René abiri lisusu René abiri tina ok tala dega na teli wana ok vale pe tozokoba kaka tozokoba pe totikaka émission eso etika mingi te komona na live Karine Mokonzi asalaki komona Karine Mokonzi abi mama na bango soki azosambela atiaka baennemi na ye atiaka mama Emili na baprière esalaki ko de bondeni ndenge alobaki ke mama na bango asambela mpona baennemi na Karine Mokonzi la baronne autorité morale mikolo lobi na benge na ye mama chateau bana na bandaki émission dire émission na mon onki to côté mon papa babi mobali ya maman azanani aza papa mon papa Félix Tigre Noir la dinabiso de beauté Zoua bras mobali babi aza 28 bino babi aza beauté da bino boku faire beauté na Zoua lèvre ya mibala mwindu ba cher mibala mwindu j'ai dit mibala mwindu ya jeune pe bongo wana couple Kardashian bozo Karine so linga boma biso cheka lipeka bi installe lipeka papa mama na ngai yo kufi obi papa boende mama leso papa boende ole ko kufa babenga ngo nini aba binga pe kana la ndaka mama biso ngape funa za mobali kana tsaka lipeka na mutule Karine sala biso mabe mami pa bana yo mona papa o senti papa charisme papa o salela kibo papa ana bana mikolo baleke na âge mais salela kibo papa pas Félix Tigre Noir yes ok to senga nzamba zongisa ta 10 fois po non to zoya boye te moni nyoso wando yana bandinji bali papa da ba onyo to baleka na wala zaki ba essaye technique ok tu sais que ça na moi maman ba Karine Mokonzi salaka ouais en fait c'est pour vous montrer que moni maman aka maman atika la maman ye azwa bango ba ennemi ya Karine te azwa bango juste bana parce que moni to bota maona mona famille na biso Joyce muto tala mutu lokwa ngaza te apanga famille nga tu ba bana miste nga azwa baptême na Branham oh là là nazo biso passer na nga tilo za so talinga bi natala ka libana na hotel natala ka kati nga bi passer na kondima kana na koma na nga boyo ta kati na nga on se resute il faut le comprendre que non
omoni nde toza tobotama na bana mwana comportement na ye mama faut linga bana nyonso azala ndoki azala moyibi azala assassin azala kuluna yo po mona ke no bakangi kuluna abomi mutu mais mama na ye ko lene na prison papa botika mwana ngai po ani azaka mama yo mama Charlotte na longa la 20 ans nga o ifale na nga za 120 ans na longa 20 ans nga na tika na nga na sana pesa na nga ma Charlotte. OK to comment que malin be poto chiter Tina Lash Neymar ba défenseur babi question no zang songo te babi ba défenseur na bineza ka nini pembe na Karen Mokondi kaso mutu afingi bokemba bo défendre pourquoi te défenseur na biso défenseur ngolo banini tozo défendre. Moni Karine naza sous temps et finga ta sous temps et répondre été. C'est nous qui sommes là disposés pour faire ça. Yango biso to za la wana. Bato va comprendre raté c'était va défenseur. Ils ont des biso. Karine soko mutati est-ce que ça simbi Karine biso to yewana. Mutati biso to yeto che. Yesko ça qui moko biso jusqu'au 5. Bozana pema. Po ana pema te. Ok, kuna na Grèce bando so moi na minito. Rosika. OK, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci de bino so bozaki na pona Rolanda biso babi vérité universelle de makambo. Tina Lash Neymar bambote na batu so balinga ko bino nde bozaka nde na batu. Biso nde batu. Oh, je profite de l'occasion de saluer celui qu'on appelle Karine Mokondi, la baronne de Maman Coca-Cola, mais la macasson publicité. Balobi, autorité morale, toujours la signorita Maman Château. Pembeni, toujours, il y a papa Nabiso Félix Tigre Noir. Mobali ya mouindu, alekin tabanagu. Basali ya toi, nabana membre et tout, maman autorité. La Chine Mobimba, il y a Karine Mokondi. Na waka nanga batute, mais na waka kaka. Et je profite aussi de l'occasion de saluer celui qu'on appelle Bernard. Bernard Lukavu. Comment on les a cassé na qui était là. Bernard Lukavu. Jésus, comment va t'éter là? Bernard Lukavu, salut à toi là aussi. De la part de Tina Lash Neymar, tu vas linganga. Tu vas linganga ti. Naka Tina Lash Neymar. Non, longa fekate. Naka wana. Merci à Sorti Joyce. Danengo oye porter chance ya ko lekana micro na yo. C'est la famille déjà. Merci à tout babi bo s'abonner massivement. Mais bo se désabonner pe awa. Boya na Tina Lash News TV. Kuna maso bolingo mona nga en personne, en personne ça vraiment on a na Tina Lash News TV. Vraiment on a reçu la makasi et ça l'a appelé bien, merci. OK, merci Tina, merci pour passer sur moi tant les cas babi koza chargé mais tozuka Tina Lash. Merci na bino neso bolingaka Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse nazaraka wana pona osala la bino musala pona omemela bino ba news nyonso o eza na terrain. O pa Monique émission ebetisi mabaku en tout cas limbisa biso ezaka Tina nde mutalobi po mote metonda ki donc à ces deux foulées. Merci à toi Ozemi énergie ba lobby mobile ba forcette chouchou ouais garçon aboyane ba problème na bato. Merci à toi, merci à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen mère d'adoption des arts, maman Micheline. Merci à toi, Balobi Tracy Chupamba de Paris, maman sociale. Merci à toi, Balobi Francis Swedbank. Donc, Bota déjà degré à papa social Francis Swedbank. Je dis merci à toi. Je dis merci à toi, Rosie. RK, moi, ça pembechi na chazo yinda pete. Moi, il peso ya, mais Rosie azo yinda te. Ça problème. Merci à toi, Balobi. Rite Omoti. Par rapport à ta, il a patronat. Merci. Normi Beka rapporte mot de magique. Ngana minute écouter l'émission. C'est bisous. Bye.